Ingeta, la famille. Bokota, biso awa malili bandi somo. Awa malili nde malili bandi konanga, bo comprendre kaka malili ezobeta biso fort awa. Bokota, la famille awa, makambo sur makambo awa, dossier sur dossier. Awa penza ya pasi pe mawa mokili mawate, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mawa, ya kosala pasi mingi na motema. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na ya mokili pasi, mokili mutu pasi bandeko na ngai. Lelo lisusu toye. Toye bandeko na nga kande toye bisaka bino soki ya koloba ezali, tokoya koloba soki ya koloba ezali te, moyen koya plutôt ezate pe erotikala kozala te. Donc à chaque fois que bomona biso c'est que ya koloba ezalaka toujours, yango bomona biso mbangu toyaka toujours na lumbangu. Bandeko na nga lelo oyo toye na dossier ya papa na biso Alain Mabana. Na yaibi na bandi ebele ya batu toyebi papa Alain Mabana, ebele ya batu basepelaka na ndenge papa Alain Mabana amikotisaka penza na mozindo ya makambo. Ebele ya batu basepelaka pe na gentillesse ya papa Alain Mabana. Bandeko na nga lelo toye na dossier moko ezosala pasi na motema, dossier moko eza ya bien te. Bamakambo susu na lobaka toujours ezalaka bien toye tolobi, ezalaka bien toye tobeteli yango lisolo. Dossier eza ya bien te bandeko na nga, mais avant na kota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo de l'autre côté. Topesi pe bambote na ye moko madame Judith Provisa. Ye alandaka mingi na deuxième chaîne na biso. Topesi yo bambote bisika nyonso ozali na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko na nga toye na dossier ya papa Alain Mabana, toye na makambo ya papa Alain Mabana, toye na ya somo concernant papa na biso na kombo ya Alain Mabana. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix.
batela santé na yo soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo yango eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu en tant que mutu ovandi batela santé na yo Gafker aza wana azosungaka bandeko na biso nyonso oyo baza na problème ya oyo etali makambo ya santé na ndenge moko ya kitoko joyeux anniversaire nanu na bandeko na biso nyonso oyo mokolo ya lelo bazo célébrer anniversaire na bango toyebi ke boza ebele na kilelo oyo mokolo ya lelo bozo célébrer anniversaire na bino ka ndenge nalobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire eza lipamboli ebele ya bato lelo oyo baza lisusu na biso te mais soki yo nzambe azobomba nzambe azobatela en tout cas eza toujours ya molimo eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kotombolaka nzambe ya kokumisaka nzambe yango bandeko na nga naye kosouhaite joyeux anniversaire na bandeko nyonso bazo célébrer anniversaire na bango lelo nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga oyo nyonso bazolela ka nde tolobaka ntango matanga eyaka eyebisaka mutu te keno lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi matanga eyaka na cadre nango na système nango yango bandeko na nga kisongisongi officiel na équipe mobimba toye penza koprésente sincère condoléance na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi voilà bandeko na nga toye lelo awa na dossier ya papa Alain Mabana déjà banungunungu etamboli ya makasi sur les réseaux sociaux makambo ebele elobami penza makasi concernant papa na biso Alain Mabana avant nanu atiela bino audio nyonso na souligner nanu ebele ya bato toyebi papa Alain nga depuis nayeba papa Alain en tout cas azalaka mutu moko azalaka na biloba loba te papa Alain aza papa moko abanda amipesaka penza respect penza ya makasi papa Alain anzalaka ta soki boye kobeta lisolo ya kombo na ye en tout cas ndenge tomonaka bato mosusu oyo aya korépondre aloba nini asala boye bokotikala komona papa Alain akoya na ye te azalaka na ye bongo bandeko na nga mais lelo oyo toye tomeka nanu kosala analyse concernant makambo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux ezopesaka pasi pe mawa ezopesa pasi ya makasi ezosala pasi komona lelo moi tolobaka nini moi réputation ya papa na biso Alain ekoki koya kobeba dans les vides kaka boye soki tokotira attention te tomonaka réputation na ye ekoya kobeba bato mosusu babundaka mpona baréputation ya bakombo na bango mais il y a aussi d'autres personnes oyo bayaka balingaka toujours koya kobebisa baréputation ya baninga na facilité nyonso alors bato ya bongo soki oza na entourage na yo na mutu oyo akoki kobebisa réputation na yo na facilité nyonso ezalaka toujours malamu tia ye mosika na yo po ke aya kobebisela yo te nga nalobaka toujours koyoka kutu pasi te koyoka soni te ke non bato bakoloba mosala bato ezalaka koloba mais mutu nyonso ezalaka toujours malamu koyeba ndenge nini ya kobatelaka réputation soki yo kobatela réputation na yo te mutu moko te akotikala kobatela réputation tu es censé obligé ya kobatelaka réputation sans plus tarder natiela bino nanu bamakambo audio nyonso bolanda yango na bokebi et après nakozonga mpona kocontinue kosala analyse kaka ndenge esengeli tosala analyse na biso na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu tolanda et on se retrouve juste après. Avant Turquie papa là qui na suko tourner te après Turquie babengi tozaki na Turquie aya tourner banda tourner depuis to Turquie ti le ba ni ba vivendeni babenga ko na tournage te l'événement eleki balingi ba ridiculiser sous bien basale événement ba remise à trophée ba pesi yo te mais babengi yo na kati on est cordon chaîne c'est quoi ça tout le jour bon ça na ba tout anil voilà. Moi, je dit 2 films, la chaîne où tu as coordonné pendant 7 ans. Pourquoi tu as dit ça? Moi, je dit 2 films, Moussou a dit 5, Moussou a dit Boy. Mais tu as coordonné la chaîne depuis 7 ans à vue trop fêté. C'est que maintenant, coordonné ma bête. C'est inconcevable. Oui, il y a des gens qui ont dit que tu as dit que tu as dit âme, esprit, dans les
aomona na ye me sikoyo ngai lokona lobaki na yebi omoni moto akanga makambo na motema eye osala mabe se defule ata osala no émission te toloba te zala na nga papa na ye naloba te en tout cas navandi na biso nde tozalaki appartement moko nga na ye na secrétaire na biso rat na kokanga yango na motema te avant Turquie papa alakende asu kotourne te après Turquie babengi ye tozalaki na Turquie aoya kotourne banda tourne depuis toyota Turquie ti lelo bani baoviva ndeni babengako na tournage te baévénement eleki balingi baridikize yo susu bien basali événement ya baremise ya trophée bapesi yo te mais babengi yo na kati wana oza cordon chaîne c'est quoi ça tout le jour tobosaka na bato po anini voilà mwana moko asali 2 films na chaîne oyo moto acordonna pendant 7 ans oboni boningo osaka na bato ti wana mwana moko asali 2 films mosusu asali 5 mosusu asali boye mais moto acordonna chaîne depuis 7 ans à vie trophée c'est que maintenant coordonner mabe c'est inconcevable yebisanga siko boningi siko moto yango abipesa corps âme esprit na ndenge nini aomona na ye me sikoyo ngai lokona lobaki na yebi omoni moto akanga makambo na motema eye osala mabe se defule ata osala no émission te toloba te zala na nga papa na ye naloba te en tout cas navandi na biso nde tozalaki appartement moko nga na ye na secrétaire na biso rat na kokanga yango na Voilà, de retour la famille na bandi ebele ya batu bauti kolanda biso ebele ya batu bauti koyoka biso ebele ya batu bauti quand même koyoka makambo oyo mama na biso na kombo ya Theresia audio oyo bauti kolanda bandeko na nga eza audio ya mama Theresia oyo ajwaka mingi na SB toyebi biso nyonso mama Theresia bandeko na nga ebele ya batu toyebi mama Theresia alingaka belle vie te aina belle vie alingaka ta kosentir belle vie te pourquoi parce que na bandi ebele ya batu bayoka lisolo na betela bino mama Theresia belle vie abandaki kobengisa ye akende tourner pa ya belle vie sikotango okende na ba répétition ka ndenge ezalaka akomona ndenge nini bamakambo ezosalema ntango akolanda nyonso ye mpe atie kopanza histoire ya filme et après bokomona filme moko boye ebimi ekokani presque même histoire na film ya belle vie alors yango belle vie ayaki kotimbela yango abengisaka lisusu Theresia te na bafilme na ye sikoyo comme Theresia azalaka na motema wana ya keto envers belle vie Theresia posa na ye ezalaka akota na Bellard ajwaka sikoyo comme Bellard epetikala kopesa ye opportunité wana te yango ye kosala ke Theresia motema esukaka alingaka toujours pe alukaka toujours place nini akoki ko humilier belle vie kandi sikoyo ntango amonaka baplace wana te nde yango wana soki amonika mwa lidusu ya moke alingaka toujours akota amikotisa lisolo oyo azobeta eza lisolo ya papa Alain Mabana nayebi biso nyonso toyebi papa Alain azalaka mutu moko alingaka na ye problème na mutu te papa Alain aza mutu moko alingaka na ye kobeba na to koswana na mutu te bandeko na nga avant nakota mnanu na histoire oyo ya papa Alain pourquoi ajwaka lisusu epa ya belle vie kandi te pourquoi bandeko na nga nazonga nanu na makambo ya batrophée pona bandeko mosusu oyo boyebaka te makambo ya batrophée ebandaki ndenge nini esukaki ndenge nini pour votre information makambo ya batrophée oyo eleka chez belle vie kandi ezalaki organisation ya belle vie kandi te bomiyebela eza nde bafane donc bafamille libota nde baorganiza yango ti ndenge bomonaki na basale baluwaki bomonaki batrophée wana ezalaki famille libota bango nde basombaki basalaki tout na batu oyo bazwaki batrophée belle vie kandi atikala kopona mutu te keno oyo azwa trophée ya kingandi oyo azwa trophée ya kingandi atikala kopona na ye mutu te batu oyo bapona eza bafane bango moko nde baponaki eza bongo donc bafane famille libota bango moko nde baponaki comédien oyo azwa trophée ya boye comédien oyo azwa trophée ya boye comédien oyo azwa oyo comédien oyo asala boye eza bongo donc
na mitema penza na bino bolongola kombo ya Belle-Vie ke non Belle-Vie asala ya injustice, Belle-Vie apesaki mutu kingandi te, Belle-Vie apesaki trophée mutu kingandi. Bozo sumuka pamba, bozo penza kosubunga na bino pamba. Ba trophée wana esalama famille libota nde e organisa makambo nyonso. Comme Belle-Vie kandi azala mama de la famille libota, yango wana azalaki représenter ya kobanda kopesaka ba trophée. C'est comme ça. Na makambo tali papa ele babengisaka yete, papa ele tokenda Turquie, la famille. Vous savez que la reconnaissance n'est pas de ce monde, hein. Toloba. Lelo oyo bablo mosusu fona lobaka. Lelo oyo ebele ya batu biso nyonso toyeba Jérémie. Jérémie oyo nani muto aya kotombola Jérémie. Jérémie muto aya kotombola ye c'est Belle-Vie kandi. Mais bon mona ki ndenge nini lelo oyo Jérémie akomi kobwaki la Belle-Vie ba jeton matakita. Pourquoi? Parce que akomi na moi visibilité. Pourquoi? Parce que lelo oyo akomi na moi batu bakomi kotala ye. Pourquoi? Parce que lelo oyo akendaki pe ko jouer na SB. Alingi abaluke la Belle-Vie. Lelo oyo ye Jérémie Chabani azolandela ka o Belle-Vie akosala. Ezala ba cameraman. Ezala makambo ya réalisation. Ye akolandela ka o Belle-Vie akosala. Batu o ba jouer pa ya Belle-Vie yango ye wana pe akomi ko yibaka batu wana. Komi ko bengisaka pe batu wana ba jouer pa na ye. Ezaka pasi. Eza pasi ya makasi. Eza pasi. Belle-Vie aza mutu. Aza mutu. Eza na ba makambo mosusu. Oyo akotikala jamais koya koloba sur les réseaux sociaux. Ata e mati ata ekita akotikala jamais koya kolobango sur les réseaux sociaux. Akovanda nango na motema na ye. Meto ye baka keno aza mutu. Amona ebele, asupporta pe ebele. Ebele penza ya makasi. Yo Teresia. Belle-Vie wana okufanaka na Belle-Vie matakita na Belle-Vie me yo oza mukolo. Na nzoto ezokweya, misuni nyonso ezokweya. Mama, oza penza mukolo. Elobi ata batu mosusu yo kovandelaka Belle-Vie matin midi soir. Ozobosa na keno oza na mwana na yo oyo sondola na ba TikTok oyo yaki kofinga yo mama mobimba mwana na yo penza azoya kofinga yo na ba TikTok. Histoire mwana na yo olandelaka ngo te, mais oyo yo ozovandelaka ezalaka mwana batu orpheline batu. Yango wana ovandelaka ye kaka matin midi soir, mais soki mutu azobengisaka yo na label na ye te. Mutu abengisaka yo te okende ko jouer epai na ye te. Ezalaka nini? Yo okufelaka nini? Tango mutu azobengisaka yo te, cela veut dire que apesaka yo ka te. Amonaka importance na yo te. Ka de la même façon Belle-Vie kandi apesaka yo kara, yo pe pesa ye kara. Ekozala malamu. Ke oyaka matin midi soir pourquoi? Belle-Vie asali, Belle-Vie akendaki, Belle-Vie azongaki. Mais soki yo oza na posa papa alema bana abanaka ko jouer chaque jour na ba film, mais yo pe oza na chaîne. Bandaka pe ko sala ba film na yo ko composera ba film na yo. O bando pesaka papa alema bana ba rôle abando jouaka. Combien ya batu bazo jouaka kuna pa ya Jérémie, ba mama étoile, ba mama Milo bazo jouaka. Mais à chaque fois que ba film a Belle-Vie ezalaka, ba mama wana bazalaka toujours. Bazalaka toujours ba jouaka. Mais papa alemi tuna, hein? Soki lelo oyo Belle-Vie kandi azobengisa ye lisusu te. C'est que problème ezali. C'est que likambo ezali. To soit rôle na ezate. Combien ya ba mois awa, combien ya ba film otomoni papa na biso nini Omar Kabongo azojouaka lisusu epa ya Belle-Vie te. Tokolobaki bango mibale wana baswanaki babebanaki. Baswanaki babebanaki te. Mais soki rôle ezate ba miboma, Belle-Vie a miboma. Pona osepelisa yo mama Teresa. Hein? Ami boma pona koya kosepelisa yo. Mama mi pesa respect. Moi ba makambo mosusu tolinga na biso koloba te mais mosusu mama ozo exagéraka. Eza bien te. Hein? Eza bien te. Belle-Vie pe aza mwana muke. Belle-Vie pe aza mutu. Ye pe aza mutu. Ye papa Alain pe ajwaka na ba nini ebele.
babengisaka ye baplace ebele mpenza akendaka kojouer soki amoni ke Bellevie azobengisa ye te aye kokonstate ke non Bellevie peut-être akanela ye kanda mais aza mobali kende otuna mama Bellevie problème nini mobali aza mutu oyo asalaka makambo ya ccct biso basi nde tozalaka bato moko olati soki orgueil olati soki nini me mobali na ndenge na kindenge biso toyebi mobali azalaka soki amoni kuna bazosolisa nga lisusu te baokonsideraka nga lisusu te omona mobali aokende na pete nyonso ake kotuna nasalaki nini likambo ezali pourkui bosolisaka nga lisusu te mobali akendaka bongo mpe asalaka bongo mobali okoki jamais kovanda ka boye oye kocomprendre ke bato moko boye tobanda osolola na bango à un moment donné toosolola lisusu te yo ovandi okomi kokende otonga ça n'a pas de sens eza na sens te epuis conseil mosusu na kopesa na papa Alain ezalaka papa Alain ezala bato mosusu s'il vous plaît totongaka bareputation na biso bopermetraka te mutu aya alambukaka na ntongo boye aya kobebisela bino bareputation te omoni makambo o mama Thérèse abimisi lelo concernant papa Alain eza kaka bamakambo nayebi te babeta lisolo mais obetaki lisolo na yo na mutu mabe parce que ndenge bimi boye ekobima neti obandeki kosala kisongisongi obandaki kotonga Bellevie sikoyo yo okomona kaka no eza makambo moko ebimi epai ya Bellevie me bato mosusu bakomona papa Alain mabana akoma na ye songisongi akomi songere munene ezalaka bongo eza na bamakambo mosusu papa mibatela ka ndenge ozalaki na yo kala olobaka te bato nyonso bayebaka te papa Alain alobaka te continue ka bongo bato neti mama Thérèse oyo baza bato moko babebiselaka bato bareputation na pete nyonso eza bango na bayaga bi bango soki kaka bosololi kosololaka oyo bokosolola c'est fini ya yo nyonso ebimi na poasa bato bakoyeba ke bosololaki bato bakoyeba ke olobaki boye soki omoni ke eza na problème oyo peut-être lelo oyo Bellevie kandi asi agardela yo kanda ekozala malamu lataki mobali na yo kende omona Bellevie oza na numero ya Bellevie ya telefone oyebi ndako ya Bellevie oyebi bureau ya Bellevie okoki toutefois kokende komona Bellevie kokutana na Bellevie solona na Bellevie tuna Bellevie mama problème nini likambo nini ya mabe oyo nasala yo pourkui obengisaka inga te aza mutu soki baexplication ezali aopesa yo baexplication bosilani na biso na kunju ke obandaka kokende kobeta masolo na okomprendre te Bellevie mikolo azobenga nga te siko ntango yo kobeta masolo na ndenge ya bien me bato bakoya sur les réseaux sociaux mpona kotraduire message wana na ndenge moko ya mabe na suka yo mutu okobima songisongi je m'excuse ezalaka bongo en tout cas naye kosenga na mama Thérèse longola penza kombo ya Bellevie kandi na munoko na yo tika mwana bato avanda tika mwana bato asala musala na ye tika mwana bato avanda tika mwana bato asala musala na ye yo bato nyonso bayebi ki ozalaka na yo mama munoko ozalaka mama moko olingaka toujours kobetisaka bato mitu ndenge oza boye lelo oyo tolobi soki Bellevie kaka akomi kobengisa yo akomi kotia yo pembeni na ye okobimisa nyonso oyo botongaka ye kuna okobimisa nyonso na makambo oyo sila bisalo atikala kobetela yo lisolo te okobimisa ngo ezalaka bongo tosi toyebi yo alors tika Bellevie kandi asala musala na ye kimia ka ndenge olobi papa nini papa Alain mabana bazobengisa ye te ata moya kofuta ndako ekozala te me epai ya Jérémie bango bazokende baturki siko baturki oyo bino nyonso na baJérémie bozokendaka kuna bafutaka bino te bokendaka ofele yebisa biso nani bokendaka ofele ezaka pasi mpe mawa bovandeli kaka bajeton matakita bobwakelaka nini Bellevie chaque jour bajeton matakita bozotikaka mwana bato kimia avandaka bozaka bato ya bajeton sikoyo na baturki kuna bokendaka bafutaka bino te bokendaka bokende ezaka pasi babilo mosusu ezosala penza pasi ya makasi mama Thérèse amipesaka respect zala na place na yo ya kibomama zala penza na place na yo ya kibomama ekozala malamu ke kobandaka kolandelaka bavie ya bana mike bato neti ba Bellevie kandi eza bien te ata moke te
papa na biso alema bana soki omoni ke eza na badossier à rendre eza na badossier oyo eza na entre yo na Bellevie kandi ekozala malamu yo kende omona Bellevie oza na numero na ya telefone okoki kobenga okoki kokende na ndako bosololi mama Bellevie problème nini bapapa Serge oyo tomona bango bazwaka na bango bisika nyonso ni epai ya bajeremi wana bazwaka bisika nyonso bazwaka me totikala komona te ke no filme yango oyo papa Serge azalaki te bafilme nyonso tomonaka papa na biso Serge azwaka me na kote na bino papa ale soki omoni bamakambo mosusu ekomi kochange kote ya Bellevie seki ya quelque chose aza mutu amonaka aza mutu ayokaka eza mwa bongo epuis naye kopesa bino bacomédien mwa conseil en passant kaka bino bacomédien eloko ezoboma bino boza bato moko bamaterialiste makasi yango ezobomaka bino bokomi kaka soki mutu kinganzi abengisi yo parceke akomi kofuta yo mwa mbongo koleka place babanda ofuta yo kala c'est fini opréféré obanda otongaka place na yo akala epa na place oyo ozokendaka ya sika siko ntango ozotongaka wana miyebela deja ke entre bino na bino boza bato moko asongisongi ntango ka ozokendaka otongi ka place ozotongaka wana nyonso ere mosusu baenregistraka bino omona bamessage wana nyonso ezongi epai ya mokolo bobanda otonga yango omona na baplace mosusu babanda obengisa yo babengisaka yo lisusu te alors ekozala malamu bozala keba na makambo oyo bozolobaka bozalaka keba na bagroupe oyo bozokotaka soki oza na place moko oyebi ke nga chez Bellevie nazwaka mwa mbongo bafutaka nga mwa salaire ekozala malamu salaka epai ya Bellevie soki omoni ke awa bazobenga nga te peut-être na film atuko oyo nakozala te babengi nga bipai kingandi kende na facilité me kozala te ke mutu te ke no natante kote oyo natante kote oyo kote mosusu okotikalaka bongo okosala eloko ya malonga te okoya kose retrouver na fin du mois boye ata bisika moko te bazobengaka yo te bino moko boyebi chez Bellevie kandi écriture musuni chez Bellevie kandi donc chaque jour film asika ezalaka tolalaka te sans film eza biloko akotiaka deja na mutu bandeko na nga tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge boyebi biloko ya kitoko eumelaka nango te awa ezalaki kisongisongi officiel soki nano sabona te na osenga na yo osabone soki nano partageaki te na osenga na yo opartagele biso ekosala biso malamu mwa commentaire na yo mwa j'aime na yo bandeko na nga yango nde tolelaka fort prenza mingi makasi bandeko na nga mwa information ya mokuse ka ndenge boyebi kala mingi te papa na biso Alain Mabala azobala kala mingi te azobala tokoya kopesa bino badetail nyonso ndenge ezalaka eza ya koyinda sava yinda sava beba na ndenge moko ya somo penza pas possible bo permettre biso toyebisaka bino bye bye et à la prochaine.